ba Suzuki ba kozala wana baza ebele mais na kati ba musicien nyonso a quartier la to ya kala wana totangi ba kombo eza pena bandoki mususu ba kozala te ba enfant rebelle ba kozala te oyebi ke naza enfant rebelle na buka mibeko ya latino yeba ke na concert hippodrome de 25 okozala te okotia lokolo na o te parce que na hippodrome de 25 toza na besoin ba chanteur oyo bayembaka sans autotune. Album nyonso ebimi onga na bimisa album boye toki l'autre là faut chanter wana zongi sous studio oyemba nini yoso yemba nyonso na album na liboso bimisa na 2006 oyo na papa oyemba mwana ok mbangu boye na musique pourquoi musique bakenda mbangu boye te ozala ba faute ebele obotando zano wana bana basi pe ba mikolo bana poto pourquoi tambola na bana ote pourquoi kenda na bana na ba manifestation ba bengisa kote ozana toujours ko diembela mwana muninga yoka pesoni yozo finga papa mwana wana mwana za maneke wana ofinga papa na yo tinda ba finga yi mais so ba bengisi otika mwasi na yo okendaka na mwana batu oko changer te lité ko koti makombo batu tokende pai tozonge pai les linges sales se lave en famille tobenini un jour bango moko bakotubela parce que je crois dans sortie médiatique il y a beaucoup Koffi Olomide alobaki ke mama si aza ana problème moko te na Didi Stone et animation ya Gambela eza ye moko Koffi Olomide nga saiki animation eza te ke osundi le kende bozo ba yene muta pusaki Koffi Olomide alongola kombo Didi Stone non c'est pas ça. Télévision Mami Wanja, merci beaucoup na bino nyonso bolingaka chaîne oyo ezalaka na tout le temps pour na ko informer bino chaîne oyo ezalaka tout le temps pour na ko memela bino ba actualité vraiment beaucoup plus penza ba actualité musicale parce que babi MJ Télévision mingi nde musique il ne tombera jamais ni pas yopi ba analyse mo bangé na analyse vraiment evanda et merci beaucoup na yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja ya papa Misha babi lelo eza les 20 mai eza koyinda parce que ma fête lelo eza ebele sur ce je profite de l'occasion souhaiter de joyeux anniversaire à notre légende Evoloko Joker Lailai papa Evoloko bisiko zali vraiment ba joyeux anniversaire na yo papa ba shula Evoloko papa ba tonton la Evoloko bisiko zali vraiment ba joyeux anniversaire ebele nzamba ba qui c'est là lisusu ebele et joyeux anniversaire aussi à l'autorité morale Mami Nzibu l'irlandaise babi lelo Irlande eza koyinda dible eza kobukana parce que Mami Nzibu alobi lelo akoyoka moto te lelo champagne lelo vraiment champagne ekei ezongi dans lelo ba fête eza ebele et puis je profite aussi présenter mes sincères condoléances na ba famille nyonso o ezali éprouvé bandeko ba otiko bungisa ba être cher vraiment en tout cas ba condoléances na bino et puis condoléances na bino et puis bandeko nyonso na bo s'abonner na chaîne ote occasion yango pour na bino bo s'abonner vraiment na chaîne oyo jour J-4 pour l'artiste et musicien Héritier Watanabe o akobeta na Dôme de Paris babi Dôme de Paris et koyinda Dôme de Paris et kobukana avec Héritier Watanabe bagolo ba gladiateur babi le 7 juin papa Hervé akoyindisa papa Hervé abi boya vraiment mobondo papa Hervé abi akosepesa bino faire égale à Jésus de nuance oh amour illusoire et ça déjà dans le marché des disques donc à beau temps
excuse bagolo bozwa temps ya consommer yango et puis bozala vraiment na ING Arena Mobondo parce que yé moko déjà notre légende Koffi Olomide oazali numéro 1 ya musique na biso aza déjà ko apporter soutien na ye et pas ya mwana na ye Ferregola donc ING Arena Ferregola ekoyinda vraiment ekoyinda oh nesala lobe yango te nasali lisumu parce que babillet ezotekama lokola mai botulanga nini le 19 juillet tozaka na rendez-vous moko pe date moko le 19 juillet 2025 à partir de 17h ekoyinda na hippodrome de Vincennes avec Koffi Olomide babia Islander babia koyindisa vraiment donc ba Koffi tout Koffi Phil Badiva bobongama déjà pour un concert ya hippodrome de Vincennes et ba Gaulois boyebi que tout le temps Koffi Olomide azakala toujours pour na bino apportera soutien na ye pa bino ba Gaulois pe apportera pe soutien et pas ya Ferregola azali moko ya bana na ye en tout cas boya vraiment mobondo na hippodrome de Vincennes et que ça là vraiment bien hippodrome de Vincennes concert oyo eza concert moko historique concert oyo ko sangisa ba musiciens congolais nyonso parce que le 19 juillet tu vas vivre un vrai amour tu comprendre que Congo na biso to pe musique na biso eza musique moko ya motuya koleka musique ya bapaya le 19 juillet quartier latin mobimba ekozala no grand complet onga nazala sur la quartier latin te so biko oza mwana moko oza obéissant loka ba soleil wanga lokola ba lola mwana déjà la mona passé à kinani na ye asala déjà sports na ye par rapport à concert hippodrome de Vincennes lola mwana oza grand frère ya Yannick Lindo ye pa bien kozala na ako interpréter ba nzembo na ba vocal na ye wa sala na ba nzembo o yemba na kati ya quartier latin akozala na ba mise baze bela quartier latin ba kozala na ba Suzuki ba kozala wana baza ebele mais na kati ya ba musicien nyonso ya quartier latin ya kala wana totangi ba kombo eza pe na bandoki mususu bakozala te ba enfant rebelle bazala te oyebi ke naza enfant rebelle na buka mibeko ya latino yebake na concert hippodrome de Vincennes okozala te okotya lokolo na yo te parce que na hippodrome de Vincennes toza na besoin bachanteur oyo bayembaka sans autotune tomona biso bachanteur mo bango bayembaka fo batiele ba autotune bainstrument belebele te toza na besoin toyoka voix na yo toza na besoin te toyoka bainstrument bamodifie so bamisi toza na besoin wana te parce que hippodrome eza concert moko ya classe hippodrome de Vincennes eza concert oyo ye moko mama si l'honorable akozala wana mikolo comme on échange comme Grégor akozala wana vraiment ba musicien pe lokwa ba Yannick Lindo bango tout bakozala ba JR33 on a benga l'homme de Pucha ouais pe ako corriger Pucha et album na bino pe got intemporel eza na marché je crois eza ko battre ba record quand nde bozali ko mona na ba challenge tout le temps ba challenge eza ko salama pour la banzembo lokwa ba futa drum banzembo lokola Rita so donc bozo vraiment sous temps ya ko consommer et puis bosala susu ba challenge susu ya koleka gambela pe zawana gambela générique animation yo ezangisa batembele kimia batembele ba se poser ma question baso ba n'importe quoi par rapport à gambela et pourquoi balongoli kombo ya mwana pourquoi basali boye pourquoi bazongisi boye je crois bino nyonso kokota makambu ya famille ya bato botu koyoka ye moko Didi Stone ndenge a répondre par rapport ya ba makambo bozolo ba analyse no bozosala ya salité kokoti makombo ya bato toke ne pas itozonge pas les linges sales c'est lave en famille tobenini un jour bango moko bakotubela parce que je crois dans la sortie médiatique il y a un moko Koffi Olomide alobaki ke mama si aza ana problème moko te na Didi Stone et animation ya gambela eza ye moko Koffi Olomide nda salaki animation eza te ke osundi le kende bozo ba yene muta pusaki Koffi Olomide alongola kombo ya Didi Stone non c'est pas ça et j'avais aimé la réponse de Didi Stone
abike etali ete basi ba yemba ye papa na Koffi Olomide yemba ye asuna tina libanga te et pourquoi on crée ba polémique bana na bango nyonso to mata to kita baza ba Olomide ezala ba mama na bango mususu baza ba zoba o ba biko éduquer bana te lelo ba komo sani ba komo ko exemple pas moi la muke o eza sundi les cœurs ba combien si je savais ba komo simba mitu si je savais il fait na lenga libana nga ndenge mama si azo lengela et comme il trop tard parce que ma ese sopani vieux à la bongo soza libano na maboko simbi mobile ko akofi oyebi ko sim oyebi ko encadrer te yeba ke lobi to lobi okuna eza na sinji le cœur moko akobima o akoya akokota na kati ya vieux mobile na yo nde mo pe na sinji le cœur lelo akota na kati ya motema Koffi Olomide akota na kati ya ndako Koffi Olomide akota na kati ya muziki ya Koffi Olomide donc toza suna likambu ya koloba te to pe ya ko juger ezalité parce que tozomona misala ndenge zo salama biso moko tozomona changement toyoki ba remix ya banzembo lokwa ba kuku banzembo lokwa ba futadrome toyoki comment banzembo ane betami pour vous dire que même départ ya bandeko mususu bakala quartier la terre kala bakenda o ba Fally Ipupa o ba nani ba Gibson o ba nani oyo ba comme na ba Jordan Kusa o ba Empolio na Stan Chintu et lobelaka Koffi Olomide le côté parce que le lopé azana équipe choc azana équipe costaud ya quartier la terre o bazo salini ba sa que musique na eza toujours kitoko lelo ba mission nyonso quartier la terre ba ko kende Koffi Olomide otika toujours Koffi akometa toujours musique na kitoko ndenge ezalaka parce que depuis toyeba Koffi na ba année 80 ba musique banda kobeta abanda beta ngo toujours yemoko onga Sam Chintu wana bazalaka te o banani o ba modogo abarambwa bazalaka te ba Fally Ipupa bazalaka te de baza batu moko ba yelelo ba na baka ba yelelo lelo lobi kutu bien donc nous des aboyés hippodrome de Vincennes ozala te ekolobela ekochanger Koffi lelo comment côté parce que concert à Mundela Otale hippodrome wana mutabeta ngo eza ba Michael Jackson ba Johnny Hallyday yo siko congolais mo boye oyebi no koyemba te bando banda musique no banda kango bien na 2006 oyo kobebisa na autotune alors wele lona koyemba okoyemba nini Frère Egolo so bengise akoyemba na voix na ye Soleil Wanga akoyemba na voix na ye Burompela akoyemba na voix na ye Suzuki akoyemba na voix na ye bongo yo okoma ndeni ke naza grippé na moyen te ba mayo yo si se bat ba maya batu te kuna to ana besoin belle voix to ana besoin muto yemba ne ba mama si ba ravandi boy azo yemba na micro azo sentir que oui voix na ye ezande mon studio mais osko ebo yemba te yo za no ka misa studio yo si ba peso micro boy okoka te oluka toujours ba raison belé siko ko sa guerre na o sa guerre no na nani ozawana oza ba faute belé o botando zano wana bana basi ba mikolo bana poto pourquoi tambola na bana ote pourquoi kenda na bana na ba manifestation ba bengisa côté ozana toujours ko diembela mwana muninga yoka pesoni yo zo finga papa mwana wana za maneke wana ofinga papa na yo tina ba finga yi mais so ba bengisi otika mwasi na yo okendaka na mwana batu oko changer te jo exemple la Koffi Olomide couple na ele no servir ba musicien belé un exemple lelo to mona Koffi Olomide na ba soirée tout ce ba bengisi azara toujours accompagné na deuxième première d'afro za mama si bongo yo otambola na mwasi no te poani yo za so bimina mwasi no boke fete mo ya famille mwasi ye moko fo banda ko sa ba vidéo wayo kuno zo bude ozo beta kara te ba position na te pesa so position na yo pesa so position na to yeba omo diembe la mwana patron na yo parce que yo ti lelo ozara mwana musala yo ti lelo okufa
kokufa kaka o basoba bala tama ya latino ozaka na posa ya quartier la terre oyeba te obanda nde nini ozonga quartier la terre oyebaka te parce que yo moko succès eza su te yo moko miziki no ezosimba su te yo moko ozokoka na yo lisusu te koyoka soni te hippodrome mikolo tia ya kotanga le 19 juillet à partir ya 17h luko bongisa na Koffi Olomide lobake nga mpenza natiaki teti vie bisika nakendaki vie rambo esimbi nango te yo namoni kaka nazonga nanga kaka na ndako nango eza latino so omoni mpe kozonga no eza soni okoka te obandi na concert ya hippodrome obondeli osengi ba pardon osengi ba Koffi Filtu ba pardon l'équipe ya koche téléphone o liboso osali video obi olimbisanga na mabe nyonso na nde na trahisaki latino porte ya hippodrome de Vincennes ekozala ya kofungwama mpo na yo parce que porte ya hippodrome de Vincennes eza ya kofungwama ekozala ya kofungwama jour le 19 juillet mpo na congolais nyonso eza kaka mpo na ba Koffi Yeti te mpo na ba Koffi Filtu te mais eza mpo na ba congolais nyonso eza mpe mpo na ba musicien congolais nyonso et beaucoup plus bato bandimaka misalo Koffi Olomide asali na musique na ye na kati ya mboka na biso Congo donc so oyebi koza mutu moko boye oyima mopanzi donc santier yango ozala na concert ya hippodrome de Vincennes oyebi ke nga mpenza koyemba ezala kokoso nga mpo nayemba bie fo nga nazala na kati ya studio donc santier rien oyo na hippodrome de Vincennes parce que oyo oyokisa bato soni mpo kuna oza na école de chant bagrand chanteur bakozala ana muta mystique a fourmi Yannick Dindo aya osimbi so touche parce que yo ebino oyemba te oyo osela so makambo nani komo ya mission na nyo awera nani ajani makambo ajani asala ya wera to boyo osela biso na hippodrome de Vincennes parce que kuna eza ne likambo école de chant likambo ba grand chanteur donc bon retenir rendez-vous eza moko le 19 juillet 2025 na hippodrome de Vincennes avec Koffi Olomide, Cindy Lecker et les quartiers latins internationaux dans Bilonio Sobolingaka. Koffi Olomide, Koffi Fil, Diva, Koffi Yeti, bozo vraiment temps, yakosoma babiye na bilo parce que la billet est kali yakotanga. Na mystique a fourmi au soukaka boye. Avant les 19 soldats et sami et puis bande comme soupe, beaucoup de concerts ont été à Libande, beaucoup de temps on a pas panneau géant. Pour ma surprise de cause à ébélé. À part faire égaux à Papa Hervé, ben invité surprise peut ma cause là. Parce que tant que bien invité surprise, tu peux dévoiler bangote. Donc on look vraiment bon sur ma bien, la bino et ça bien et puis ma promotion, ma challenge vraiment pour un album la biso God intemporel où ils ont battre vraiment record et album yo c'est Bimi, on a la Bimi c'est album boy. Donc qui l'autre est là, faut chanter on a zongi sous studio. Oyemba nini? Yo so yemba ni yo son album na liboso bimisa na 2006. Oh ben non papa oyemba mwana. OK mbangu boye na musique pourquoi? Musique bakenda mbangu boye te. Jo exemple ya papa na Koffi Olomide abanda musique na ye banda kala. Azo yemba, azo sa course na mutu te. Ti lelo aza toujours na succès. Mais yo bandi carrière na 2006 ou 2007 si je ne me trompe pas. OK mbangu trop. Et lelo okomi na shit. Lelo zo kana sute. Oluko sa ba beze belo kati ba kovo oyena ba mituka lokuta esimite. Sikoyo. Badinga ba beta ba otia ba date. Bino mo ba boloba kiti. Mutu na bino e moko kisi njora ba iketo tia ba date. Ba date yango wana etiami ba hippodrome de Vincennes, ba yenjare na Ferregola, ba concert à héritier watana Benadom de Paris. Bongo yo wapi ya yo. Okomi ka kotatone, okomi kobeta munoko, okomi kotambola, okomi ka bwelo muta komo tambola coach. Oje muta ameli agana langue position na musique tozo bango soute papa pesa biso position na musique tozo ba li soute donc koyoka sonité mwana mai kobuka na te luko bongisa na vie na yo vie quadra vie rambo pour que au mona ta hippodrome de Vincennes. Pendant zawana au mona no otikala ko beta na hippodrome de Vincennes te. Parce que oza répertoire malonga te, oza ba fanatique te o ba koiko
koya batondisa hippodrome de 25 na bazate. Donc c'est le moment ya ko profiter réconcilier na papa na yo Koffi Olomide pour que permettre yo pe loko olinga loko welisa loko zaka malanda ngulu dans les jours à venir pe okokape ko se produire na opesa hippodrome de 25. Mais l'hippodrome de 25 les a bic rouge et puis les a devoir à domicile parce que ba musicien belé ba ko kobeta kunate. Parce que kuna ba taper CV ba taper CV na yo banda musique na neni yo on sait déjà combien d'albums à succès yo on met déjà na combien de salles à minene ba bibe avant mettre à sala faut ça Congolais liboso on met la Bercy mise Congolais liboso mettre à Bercy bon tout na yo merci mettre après Koffi après papa Wemba te place les arts. Donc c'est le moment bongisa, c'est un pardon. Bangwana ba Suzuki, bazongi na raison. Babouron pela, bazongi na raison la hippodrome ba kozala. Nzambe o. Ebele ba olela, la te ba ba cauchemar. Et surtout goth intemporel, on ba kanise ke ko simba te goth intemporel et ko libwisa bango. Ba mo ba hôtel raso ala muki à côté de TikTok boy. Aye ba moni ba challenge. Aye la Facebook challenge kezongi. D'abord aye ba te ba sala wapi bazongi ba studio po ba bandela sous ezo simba te. Ba luki ba sa ba campagne ba pesa ba analyste ba mbongo ba sa ba émission ba détruire ba déstabiliser. Je crois drame et simbite nzamba seni à confondre bango donc bandeko tout au bozola d'émission oyo yozaka na Paris ozana Bruxelles ozana Londres ozasuki wapi na ville nini en tout cas bobongama déjà pour un concert historique oyo ezali le 19 juillet 2025 na hippodrome de 25 et le 7 juin pe bokende pe sous soutenir ezali moko pe ya bana uta na kati ya quartier latin Ferrego la Jésus de Nuance bo soutenir ye pe sous pour un concert na ya Yenjarena et ça là vraiment bien et ma fanatique tout héritier watana beba Spiritas dans Botswana na 4 jours pour un concert na bino ya Dôme de Paris ndenge bozolo ba ndenge bozocha minoko to mona pe esa mabongo donc botondisa vraiment Dôme wana samedi oyo ezali le 24 mai 25 parce que kolala kolamuka mikolo pe ezali kopusa na kalate tokoma la date yango ezali le 19 juillet date oyo wapi Koffi Olomide akobuka hippodrome de 25 date oyo kotika historique concert oyo ekozalaki concert moko mokili mobimba ekolanda yango. En tout cas merci beaucoup na bino nyonso oyo bozwaki temps ya kolanda analyse oyo. Merci beaucoup na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati. Merci na ye moko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja ya papa Misha merci na King Eganda ozaki sima caméra pona kolamba babili susu ye alelo. Merci beaucoup na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati. Merci na baninga tout ya chaîne auto travailler na bango MJ télévision pona lelo vraiment to suki awa et ngala bino to kutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission la biso. Bye.